Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue dans l'émission Nabiso Alelo, tous à la télé 24, Lelo na studio Tata Raphaël, tous à Libanda, et tous à nos documentaires Mora Kitoko, mais documentaires ils ont droit de réponse, na insulte, accusation, lécation, ya kanda, ya koina, onyos po yoka kibinomoko, partout dans Internet contre Ndéonabiso Alain Kindeki. Alors, nous savons que Alain Kindeki est un grand journaliste à Canada. Ce qui y était, mais Canada, Koutou, donc, hier, na madame na mère Booster, ça tout que Canada est contre la map net en anglais. Et ça n'a qu'à carte à monde. Mais monsieur Belé à Sala, ayamba ba konzi, ayamba ba musicien, ayamba ba leader, ba mouvements sociaux, à Sala tout que Canada est bana. Mais chaque fois que abundara pona biso bat mususu bazwarango na nemo neteza personnel. Oh eza musala ezali pet guerre ya menaka contre banti valeur neto bi Congo eza na anomi ba valeur ezaka soute ba norme ezaka soute mukola ye ba na rasute Congo koma zoba zoloba mutamayela zoyoka. Alors yango to sali documentaire bolandaka abino moko ndeto osola makambu ya Canada, makamba carrière naye, makamba nyos salaka, torosisa nyos te bien entendu, mais torozwa mwandam. Bolanda. Encore une fois, bonsoir, bonjour partout vos alliés, au Bozolanda Biso, Nakanisa, Neneto la Kagibino d'introduction, que émission toujours ça là, tu étais pour to sukola, Alain Kindeki me donne to ça y est. Droit à parole, parce que Mingi et l'Obama, quand même, dans le passé, il est là, or, Batebele, Alain Kindeki travaille avec la communauté, car il y a Congoté, à Mokili Mobimba, travaille avec Batebele, pour la communauté Nabiso, il y a Canada, Karaté, mais il y a Mokili Mombe qui n'est pas Liboso. Mais, tout y a comme on a que, M. Belé Salamaki, notamment, et pas de Nabiso, tout le la vie papigien, et pas des choses. Kombo ya Alain Kindeki ezotangama na ndenge ya mabe na ndenge mabe na koyi kobomba te esui bato esui famille na ye oyo baza na Europe esui famille na ye ya Canada pardon esui famille na ye na Kinshasa esui bana classe oyo bayebi ye ke Alain Kindeki garçon moko adébrouillaka na ndenge na ye aya poto na ndenge na ye makambo nasalaka na ndenge na ye. Alors, il y a un droit à répondre na bateau batangi pour Kombonaï. Notamment, vous avez pasteur, au barbin à pasteur Bob, prophète Bob, tout le monde a Komboana, il bosso, pour ego me mabiso na bobondi. Bob, tout le monde Bob. Bob, na copine na ye a joué il y a 5 mois, maman Eliane, au bazo Zanaye, la nini mais. La question de retourner à papa Alain Aïb Sabiso, un peu généalogie. En tout cas, bonsoir papa Alain. Merci, bonsoir, Batbaol Andabiso partout. Toujours dans le labo, il y a Télé 24, bon monde en tout cas, équipement, tout le matos, c'est un ciment. Est-ce qu'il y a une image GV Bilili, ou est-ce qu'il y a un labo, parce que nous avons aussi des pays de Kuba Andabiso. Télé 24 tout ça la paix, mariage, baptême, tout couvert surtout. Donc c'est créé une image au le labo où ils ont assis la biso. Donc c'est un peu ça. On a profité pour saluer ma partenaire tout, Billy Azali, maman Booster, Batinius Bazolanda biso. Alors papa Alain, est-ce que l'être et la police, il faut se présenter, balobi ke yo zotanga komona bango, babi kindumba na bango etaliote, yo linga omona ndumba na Canada te, makamba ndumba nyonso il faut ça la émission. Problème en fait, nini ezali. Voilà, je vais m'expliquer quand même situation ne bandaki parce que biso to télé malabanti valeur so tali cahier de charge dans soit qu'il y a Télé 24 et dans le document surtout ça télévision Oyo et ça a créé puis enregistré dans le Canada dans le bloc on est dans Tivalet tout ça là entre autres il y a M. Bob où il y a Outoloba qui n'a tout le temps si ma vie naïe
na expliqué biso ce que moi biso to bimi na télé to expliquer les cas c'est-à-dire to komi pena na fondement les cas moi to sur na suka pena ba base il y a les cas to comme si na mambo et ça na ba preuve ezali voilà donc to sera que Michel Bosso pour na expliquer tant sur ba besoin qui tenter la mon émission de kutu et je en plein rebelle to so qui tant au solo na monsieur Bob ngala yo to bina benge Bob mais na ba qui na ko changer té parce que comme on a ngala bien des cobiste. Et donc on continue à comprendre les cobis dans le monde Bob so yo benge Bob yo mais pour ba comprendre na ba do tia Bob et cobis pour ba comprendre les ali to benga li solo ne bandaki to président communautaire da témoin yé moko Bob za témoin et cobis et puis na monsieur Martin o yazo benga monsieur le Martin donc yé pas za qui na sujet le cambo yo na madame il y a monsieur le Martin o ngala yebi moi ce n'est pas za qui na sujet le cambo maman Eliane voilà to mega ko sala ko selon la famille télévision bonne manière télévision la télévision va baisser va dans soirée information sauf na na ça la base na go ba no ça la base lelo yo bibi so to ba ko base to bandaka ngo to bito ça ba branche ne so be monsieur zali ngana muto ba base so la bina kena ba base o ba ok na ona ok na ngo alors to kena ngo ba principe ya mboka o ndenge zali to bengse ba ngoni so 4 to solaki biso so 4 le poto mais qu'on soit compromis à bien na mambo ya libala ya batu ba biloko tunde ko alobi na l'équipe yé plutôt mta kosi yé mta kuna nyoso alobaki akosi ba je pense que na tango ya to luka peto benga président communautaire soko ozala dispo ozala aya na plateau na biso oyambaye po ezala ngaka te otuna ba question à répondre ba question de ça bref to kutana to sololi to suis compromis à bien te OK tuniye awangana ki d'abord na bandela ngosusu awangani azo reconnaître te abimana ye mambo na tu ezati na promettre yi na bisi papa o ezamboka na okota recherche na kozwa ba information ezo l'accès ko non abimana yete ne après ba photo zo mona batu ba kongo publier bazo s'embrasser o le misia amatisi misi likola ke alobi ezalaki alala ki bazai toucher ba bi mais photo ana ndenge et panzani bongo bana na eba zomona est-ce que nani to robeta ngo après mais nani go continuer le solo voilà donc ton vendre tout solo même ce qui yeba ke ngana la télé 24 to zagara to sala rapenda nini suivi mo makasi ke ba to zo ba information na a chaki tembene na ba ke monsieur l'équipe 24 heures après pas faute bimi alors net président pas comme n'a pas doute parce que batouana na biso baza soka sali kam so aldo ke za été papa so za ba preuve to koya dans ya monde qui te leka kite ba wanga ni ba mbale mo sino mbale alors tant ba photo na yena tindeleki muto liboso ezaki président communauté comme tu travailles ensemble et na communauté pour na ko éviter ba dérapage tindeleki président ko mona oh magambo eza sérieux abengi ye abengi mwasinda ye yo bazo vivre na 5 mois oyo tu ne ba photo comme pas président nene nde ba photo moni nde bimaki wana eke pa batu susu eke batu so alors biso na ndenge ya déontologie musala to koy ko ba photo na tetu chiango pa na biso pour tout ça la base tene na biso so tout ça la base ne ngam taliboso na ngai na cha ba photo wana na bitala situation ya prophète et kobiste tala mambazo sala mwasa batu tunaga wanga laki alors pour na ko expliquer pour ma comment c'est comment qui pas batu et comment qui pas ya expression na rappeler batu et kobi ça ya na mboko yo moi si mtabengi ça po ya lo ameka ko kenango rapide moi ça bengi ya wa violence conjugale ezali parce que makambo yo alobi na nga monsieur Alek ndeki na yebisa yo ki makamba kata makambo azolo baba kata eza moi si yo azala ki na ye afunda ki pona violence conjugale na violence wana nde bakenda na cour nde ayo ko defienga alobi ke makambo bakata yango wana a gagné qui procès mais ça ko gagner té ba c'est-à-dire que yo betaka ko za peme na oyote yepe aza peme na yote donc na yite tant ya lo bien gagner nini en tout cas donc parce que na bossa na té bo bossa na type wana aza muto atangi pendate pour na landi mission de ba vocabulaire na loza ba prome belé tant ça yeba ki façon ba 4 heures kamona té aza na besoin aide muto ayebi français ou bien anglais aza la peme na interpréter makambo balobaki
Izani. Donc c'est ça un peu. Voilà. En tout cas, merci. En tout cas, nous sommes avec Alain Kindeki. Et puis, nous avons précisé que maman Nyoso Bazolanda. Émission Ezali pour nous dénigrer maman. Alain Kindeki a toujours été aux côtés des mamans. Donc, loin il y a l'idée à que to yeli maman Eliane, to yeli sugi maman nilité. To ye kaka pour na azwa tant na ye pas loba alimbola version naïe parce que comme on a aidé ezalaki j'étais en pâture ba fingi ba comment mususu o kutu ngamo na zalaka na moni kutu ba adjectif ango kutu za na sens te pour naïe. Alors papa là sikoyo nenge makambo komi boye donc bango bazo sala ba menace tout le monde même n'a pas audio comment bazo lo baki ba ko porter au plainte to yo ki na audio ki ba rotinda ba beta yo to yo ki ba déclaration moko irresponsable n'a pas de la part na bango yo ko lo bani par rapport na dans ce scénario d'abord parce que émission tout ça là où il a tout ça toi au moins la 3 studios où tout ça la émission tata Raphaël Yali tout ça dans labo munene tout ça dans labo msusu place là ba tout ba ya na boko kosalango donc naza pe na libre na mboko nde atambolaka ba menace bango bazo sala ye balobi ke ba porter nga plainte balobi ke na lobby ke balobi soutenir na ke na go ba menace balobi na ke ngai na sali vidéo na lobby donc ya lobby ke asa na danger parce que ngai makambo na lobaki tout ça na Canada donc ce problème est lié et donc ngai naza na base makambo c'est ça on a toujours mutoana avant un problème de vocabulaire ba mot aibi ko placer ba mot placer ça comme menacer mutu papa o ezamboka loi yibi mukondeza yazo zwa o lokola ko ba excusez nga ba kongolo ba mona mabe quand ça na changer état nenga oloba que policier canadien aza britannique bien baza ba ou bien ne yazo zwa wana te ba batumo boye que yo que yebisi na émotion na yo ba ba réagir ba ne tout ça là mais ba ba pege mutu ba ke funda ara journaliste aza agréable aza mi canadien tout les ali mais hier fois ça na ba preuve o ya lobike que ngala zo menacer parce que makambo ya na biso ya za mutaba ya lobi mutaba délire hier mutaba délire hier so ka kera ba délire pas c'est ça ba to kelinga pour tenga plainte parce que na zo ba pela ba te belé il y a ebele oyebi ke na ba ndeko na biso ba congolais ba comme ba policier ba na biso to bota ba alia ba zina bango ba bengi na ngai donc pour na oyebi sanga situation ba gamle ezali pour ba vérifier pe situation so eza na police na vidéo na landa lobi d'ailleurs kutu police ba police yaki na porte ba solo na ye donc montre ti le lo comprendre le rôle la police à Canada ti exact pour na vous protéger biso pour servir na vous protéger biso so au monde na mituka na bango ba koma ngo ngwana exact policier aye nde ya loka saloba ki na ba yeba kangi onde za bamboka mususu ba tio ba singa donc ti le lo mutaza na Canada na yebi intégration ya mboka canadaise ate donc il faut tout apprendre le monde télé 24 d'ailleurs bino bozala ba séance ba émission belé ko éduquer ba ni tout ça là et ça parmi ba émission football ça il faut tout apprendre police na canadaise à nini ba porter plainte ndenge nini soko porter plainte ba kenda ba lobaka na TVT na moni pe copine na ya 5 mois lobby ba ko ba sa plainte likola plainte ba sa plainte na télévision T soko plainte ezali a yebiska plainte ezali donc on a ba chantage ne so za osala donc ezapé na ba mbano na ngona mboko tozali ezali plainte soko ezali a yebi place ezala kende soko porter les plainte dans na ba menace mam papa au moni na bisayo ki ndenge ba pervers solo bango bengaki ngabe na okende ya za obenga boseka ngati ngana no ba bongo tina zo landa nde alobaki monsieur le Martin nde ya benga donc yene alobaki na monsieur le Martin que yena moi ciné balo azo benga ba pervers na sisi on dirait bazo ko yeba définition te ba yebite parce que pervers na sisi que aza d'abord mutalokuta o mingi ebimi ko pa na bango voilà mutaba manipulation voilà mutaba ya ba infidélité wana nde biloko eza mingi comment ne pas ba pervers continuez papa voilà il y a lobby qui apporter plainte il y a un biso tozo là ni na plainte mais kotoyo il y a zo le la télévision à lobby a pas police yebo sa umi media biso tuza mutumo kwa omoni bato ambasaka ba media na ba terror kuna nini
tozaka na circuit moko biso tout Voilà. donc so likambo yi quatrième pouvoir donc eyaka boye baye aka lobi kuna ezongi pa na biso nga po lobi koto ezongi ya lobi afunda police nazo menacer mais koto azobondela badalonga ba photo na pesa bino tala siko sika bango bazo ba perdre na bengi bango mibale mwasi wana to sa négociation à 4 pour la protéger monde ko la sa mwasi ndeko lobi to protéger toujours ba maman toujours maman pour mobali wana la saka lingi yo bosa la vidéo binombale bolo bake bolingani botindeli biso tala niveau de ni médias zo mikiti ça botindeli biso to cha na télé 24 to che support c'est-à-dire to lobi likolo na ngo moni bandeko to lobaki awa banini basali vidéo baza mwasi nombali esili yo ke koleka siko e pa bato oyo basi ba photo non pas biso jusque là tu che photo mote bato oyo bache ba photo ya zo bango ba délire oyo la réseau c'est sa personnalité na ye ake ko négocier na bango basala nini balongo la photo wana bon muto yo azo protéger bango ki bosala vidéo to ke no malamu to ke no procédure bango ba keina o ngala proposer bango peza malamu oyo ça malamu parce que oyo ya porter plainte si on est ngai so ga lo bien porter plainte a ke lo baneti nini parce que si ka ba photo yezali ya zo ke no négocier koto ba pesa procédure bosala photo bino moi sala sala bino ke et puis abino pouvoir que ça posa moi sala to yokala et zo mona lokola papa le bazo jouer double jeu hein non baza et là baza na ba yebité ba lobi koto spectacle wala biso dans les réseaux sociaux to bien spectacle plutôt koto zo sepeli sabatu koto zo boma ndeto bakatindika chakala kuna bazo senga bo pardon ils ont même sa personnalité to longo la ba faute juste les locaux tourner to ça une émission bo émission so bato wana basali ba photo ba tie photo ya mama ya mwana na ye ya kobiste OK ba tie yango lelo OK koto kuna azo continuer ko bondela mais pour se pesa bato bana Canada ba mone que y a un danger a lui apporter plainte mais abiso beto laisser faire te hier azo travailler na makelele biso to travailler na silence voilà alors bato yo bango moni tango makambo ezabo mutao lo bazate mais tango ekoma biso beto to zelate mutao biso te bochana se toujours landaka ndenge ya zo mabiso ake na police apporter plainte et puis à ma preuve ayeba ke moni ndeto so o eza studio ba caméra eze belé awa ndeto lo ba yo mona ka caméra ezozwa mo ebite ba caméra msuni ezozwa makambo ya lo baka esa yeba ke tanto so zo na studio to zaki libanda ba caméra ni de so ake ya lo ba ki mamni ezali parce que biso to za toujours ba preuve yé pas na ba preuve o ngana menacer de mort alors c'est exacté. On va voir la suite. Voilà. En tout cas, merci Papa Alain. Naïbi que Eza Likamoko et Tunisaki famille, Tunisaki entourage. Là, quand tu es une famille, oui. Voilà. Mais quand tu es Sakana Bandeko, tu es à Poto, tu es à Roluka, tu es à Samaye, les Nengeredia Yemba, les lois Tondisi Bataclan, bravo Nali. Mais le retour est au lingi vraiment qui bat baye baké. Tant au Salimabe, Ndima Kaka. Et là, comment ça la raté que même ko tirer biloko en longueur ko banda ko finga batu na bato tam susu baza ku tu place yo zate bazo soutenir ku yo bongisa ndima foti kaka même la Bible balbaki que pour ça nzambe zali nini to ndima mabe to zonga panaye po ya mabiso. Donc, ils ont été aux âmes d'Anzambe, où il y a ternir réputation à papa Alain, pour le n'importe quoi. Tant qu'on a vu qu'il y a aux autres mabé. Parce que ça, les Kambali Bosote, je pense, c'est la quatrième. Voilà, il y a un continué parce que personne n'a mal. Parce que à l'objet, que Ngaï, Nazalaka, Makamunaye, Nadinga Olandaka, Makamunaye, les Kamunés, voilà, c'est ça. Il y a un truc babanti, voilà. Ce que ça va passer, va comme un beaucoup. On a plus de 20 églises, hein? Et eux ils fonctionnent en beaucoup. Pourquoi tout ça la même mission à monter? Et Michel Bosso, à l'objet, il y a Yebingate, Ngamna Kena ou Lokena ça de tout ça émission. Effectivement, oui. Na Luka que tout ça émission des points. Aïe, moi si maman a bien ça Bosso. Tant aïe na yé a même l'église Kassambela. Et pas passer l'église. Il y a longtemps à comment on est pour la problème parce que l'église est une nouvelle alliance. Parce que nous ensemble là. Aïe qui n'a prophétisé pour la pasteur Ouane. A créé maman la désordre de l'église Ouane. Mais surtout l'église Rambogo, c'est toujours actualité.
et kasi journaliste moussa les années ko chasser ba image to kenda et là on a kena lukaye c'était pas que pour na yé passer à outa go ya yé boy moi na lo ba ma bele ça te pour exact ne na yé ne na ya na ba choke bele ma bele ya ka nde la kenda ba la sisonga na ba te ezai to kena na je vais bonner là na cette émission là boya passer à l'époque voilà yo bi télé 24 des eaux vibré toi là un peu c'est trop jeune maman mais ça va nini là c'est maman booster bo il a domaine là yo Bosso la bah c'est l'émission na maman booster ça c'est l'émission monter dans le bien à l'ungana lugai pour cette émission so bon l'année émission là je pense que je vais au lycée sur mon muke bon on a même battu mais j'ai lié opportunité quand même papa Alain pour nous lancer message na ba jeune pasteur Onios Bazoya au leba qui nous ba mi commissaire na ba Boréal voilà bah université ba ça ça fa na la mutema lukana nous oye ko la eloko moko oye oyo ko sunga ibota na yo bokomi ko yawa on a za pasteur eza nini eza ki nini foma ko za pasteur ko za prophète ko za eza nini soko ye na mboko oyo moi si neti abengisaki ye oye loko yaki na mukanda okiomi komisi na intégration okoti na soki ba nini ba yok soki ba et ça partout OK obakisi moi awa toza suna besoin vraiment ba pasteur ebele toza na besoin ba tout ba kofungola biso ba porte ba banque ya ba misala ya ba gouvernement bani papa le so bakisa voilà dans nazalo ba ku ya nouvelle voilà ça l'émission na maman booster l'émission Neleka et ya namona leki abi donc ça donc ngana luka ki parce que dans coup tu le ba otala ba comprendre dans na communauté ba yebiete abaki si sous salobi communauté ya biso ya ba congolais to linga yete mais moi ça ben ça congolais église ya kinocha songi liese banane ya ba congolais ata la sala église ya mukia sala ki ya mwasi na yo wana tout ça là et quelqu'un biso tout le monde à étranger mo azatika ba congolais ya bi balinga yete oyo yo ya 5 mois ba suyo ba ofana zana congolais siko ba ya linga na balinga tala siko mutamba olinga ye biso nyo so bi nga tango ya leki ya droit de réponse na dai na tante na yeko kuma juste tango ya doloba na kuti télévision ça na kuti madame azotala émission bani na biso tala ba osala droit de réponse ngabe donc tipo na moni aye penda le ko convaincre nga ka loba yena maman na biso Eliane ke baza moi sinon ba ngabe ça c'est une bonne chose faut te préparer lobby déjà pour to loba ke ba le ka ki pe logo na senga ba mbasala ngwana tala mutazo respect moi si même ezati tala na mutua pona ye na songa susi malobi ye pona ye soga zuyo lelo moneti mama wa kutobotele mwana wana pona respect bana ninga otanga kombo te paza mwana muke nde bazana ye wana nde babote sili do bino bo boza forcer bo bosa na makambo ya sali oublier le passé nenga zala maman na sur 5 mois donc ye pona ye donc aza libre baza très immature voilà je ne pense pas est-ce que pasteur à 50 ans je ne pense pas pasteur a ko sa bloga ninga bi besoin à se lepsonner non pas pasteur ba comment ça ma commander moi mais là on a le baquet pasteur Bob aza très immature et na monia ngai là on a zo bangila sko eza pour papa Martin oyebi ko za muluba na ebité so ko sala ki ba cérémonie chibao mais na yoki na mwasi azoloba oyo ozobondela ye yebaka soki bosalaki chiba ozongi papa bachiba basala sous cérémonie comme automatique biloko tout comme automatique donc soko ka obali muluba ezate que na ninga ko dénigrer po ba yanzi pe baza biloko wana ba kongo pe musuna yo ka baza nango et comme kaka soko bosali kaka cérémonie et que yo ko sali ko bonde ye ko bisa sali et comment aller à danger ndeko solo bana mais Martin soka mekiko mais faut bien gagner à benga mais c'est le Martin soka meko zonga ils ont danger et comme automatique c'est là liwa tonito auto père de Hotel Martin tu es un garçon ata bazo ba mabena o mengana yeba okala ki to sekara na biso mais papa oui modèle a dénigré moment na biso oui maman gabi tala mbinga mo sandaza ce type ou en achat et suzenga pour y venir sur le Belgique et c'est un chien qui soit sur le charlatan et c'est Belgique à l'équipe de la télévision à lobby boy bah pour on gagne tout solo là dans plateau quand on a 3 proposantes t'as la respect moi lobby boy c'est arène à lobby boy à l'hôtel mais comme on a mais c'est kindeki
na rectifier eza kindeke te so olingo funda bon tam so ba oyebanga te kindeki comme on nga ngwa na i donc so olingo ofundaki na ke e donc mabe ba bongisa comme bien ofunda bien alobi ndenge za wana ngana forcé te abala mamelian donc ye aza soki ekoza mamelian ye ekoza la pe mususu donc makambo ngana lobaki kasi yango ya lobi ya ngana fingi na lobi ki na boma kaza na ba proposant donc tala respect à moi sinano yo o ya za na moi chazo boma nzoto famille ba ye ba ça la bo ya le qui a dénigré devant tout le monde et puis respect à bana lobi pa ko bala donc yete donc ça comme yete ça na décidé te mais en tout temps azo bimana ye mais le côté ça na bango kaka yeba mama wana obi bana mama na je suis nga la che comme banate famille moyenne atanga pe comme na bango ezate pour ba comme déjà ko menacer ba ona ba masala ba ngo comme yebana ba ebana ba yebike ba dinganga ba binganga papa le bengamba yo so mona ba petio na mosheba bengamba bana ba bogos ne yolo ba si ba bogos na bana basi ekitoko ba kuna amoni ata ba petio na te yale ki na télé pour dénigrer maman wana pour nini apprécier confiance moni a joué tellement dans le solo hôtel 14 que nous avons une émission papa mais na katcholi lo baté mais kambu o balobi que pasteur Bob asiblaka basi o bazana moi boulot moi le pango koteka moi nini côté wana mais oui il est temps hôtel élément ezali vraiment ya ko oui mais les mêmes attends ya hôtel en Afrique du Sud on a na nation so mom question tant il y a yaki awa oyebi ka yaki susu na ba colite na a lukela ma mabala a pesa ba mabala na pe kufa na ko tanga ba komote mo ka za na très qualifié là na kai mo bien ba on va cibler na ngo na ko pesa te pas ndi se oyeba voilà c'est Rwanda a pesa confier prophète a prophétique a le côté a manqué on na bango wana a joué les matchs en Afrique du Sud et mi sobe na sala ya lo baka ye masana yawa alingo sa kayute pour nini ser wana na position kaya bien à vivre bien mo déjà na ba sala kayute suka nango momi ba sutu ka wika so che mutu na yo zaki muta ya masanot so che mutu na kimbanzo longoli voilà surtout kit makamni na ça nga na ça niveau boy voilà abenga biso ma solo na mama busa sala na plateau na la invité na to lobela li solo wana li bala na ekufa obi komena mabala ngana sauver na sima ya ekobiso to ayebiti o moni na zo ba na kana kati na bomeli ba mabalo tu ezaki na bentere na bango ba mi ba si ba komo comprendre ba bengani ye ayaki kopo wana alors ta ba stanga ye mama o ya bengsaki na respect pour c'est mère wanti lo na respecter ti le lopo ti le a respect na makasi so que monsieur leki ba feedback toujours ya kabani azali na mwaka azali na Mercedes moi bien ya rouge asombe laki kasi sika makamu ekobi c'est le beau me bandaka yango wana partout dans ba témoignage so autour de madame nanga websa abi alinga ngai azali na Mercedes aye amoni ngala kilote asengi ngali numéro de téléphone ne na lo babo déjà comprendre lo na loba donc yé pona asibla lobi ke boloba na linga ka basu bana mbongo à part oyo leki asigo andimi quand même awa mususu ba akena ba na Paris Nicole ya zanda na Paris c'est ça alors nga azofanda nanda ka Nicole gigolo te kasi ya lobi ka bo Nicole avant na Paris ya nanda na Paris azofanda et pas na tu aye pe o sigo akute na ba yakuza voilà bana Martin ba yakuza ba bite wate oh ba na kena kuna na sinale tala mutu esala ate alobi bien que maman na zako bela abemi na ndaku na maladi akia amemi na kala comme na palais na zo se rappeler elo na leki zaki ponini semoul na corne c'est là que tu kenata le niveau wana pour aller semoul na exactement mais abosani que maman na malade siko fala zonga la mela siko exactement les $10 ya mo rebela so ya éviter dans comment tam c'est pas les exactement en tout cas voilà en tout cas to ou la mingi te parce que papa le niveau au zali nango la limite te akisinga makasto to pesa masolo 1 heure du temps te zo solo kaka vite to le kala biso et to profiter ko rappeler que to zana Alain Kindeki moto bofingaki mama Eliane moto bofingaki Bob yeyo moni azana ya ne malamu to remercier pe
Gervais Bilili, toujours na pointe, azo filmé ba image qualité. Un peu toi na carte émission documentaire au moins 566 belé mère Booster pe bazaki de pointe nyoso mais papa là to retenir nini na saga nyoso makambo nyoso ce qui est là qu'on est leçon nini à apprendre leçon nini on ngi ke biso ba congolais to retenir pe bata mokili mobimba pona makambo yo parce que to yebi ke koya na ngoli susu libali belé belo bakomba gigolo na poto na Bruxelles kutolo bate basi bate belé na otanga bakombo te ba leader a combat musu ba vivre na banda ko pe basi to so rappel président na biso pe alobaki ke ye tangazaki na Bruxelles moi simtaba ko lesa to so pe ba masolo belé yo côté politique la politique des social bate belé bazo vivre balamuka na tongoti ton yo la muki na 8h 5h okende bango balali na 7h à Skolibana, à Tikibana na classe, à l'équipe, na ba magasin ba africain sobi ba makayabu ba nini abengi moi si bien texté oh non na chelio makayabu on déjà la maille allez afanya ba nota la TV moi mon gonzona zomela 15h à 15 bana musalame ya journée s'il y a la bimi à démarrer voiture à kera bangana et comme chronique les autres les quatre il y a un niveau vraiment au zongo pas seulement na ka 2 minutes 3 minutes non soit na yo vraiment au limbola ba biloko nyonso to komi bala mibali ba komi lokwa basi lelo na tongo nazota la télévision na moni moi mobali mo azoloba akangi basuki bo na kanse moi simtaolo ta basuki na bi oza mais l'on basi voir mobali ne na komotala e bien pour la yeba donc mobali azoye basusu ki mobali na été na ndako mobali azokanisa ke le quoi toza na poto il faut la skola basani mais koluka mbongo balingité alors nyonso wana englobango sala biso mo liboke moko voilà merci remercier aux observateurs à Batebele na moni maman Patricia na moni Batebele bazaza basala monsieur Batebele bazali Batebele babengenge belé et le message na ina pesa na wana merci na soutien ya monde ati na zui na message au charlatan wana tinela yenga ekomi na zui yango et biso to travailler biso ça mama kile l'été et ndenga lobi ke ye auto le bonnet to bito la na soute mais na ina pesa siko na biso bal message ba mi bal loko la ngai et bon me gana olanda vie biso tout ça la invité pour ba lo biso to la média to mona ebele exemple à couple ya Gervais ya biso ya Batebele yo mo ne no vivara bolongo la nanu makambo etali l'église ya prophétie na mituna bino ba 10 ans passé na mboko tu vas quand la nouvelle alliance ils ont un prophète moi à tu as 10 ans pour ça tu vandi plus de 20 ans na mboko ba 10 ans tu as été au prophète kinga tu as na évangélisation ya pasteur Eli na ba passer bangina ba passer musuba alaki tu as vivre ça alors côté si sentiment mingi na babiloko yo wana ba prophétie bon yebsanga mutu mo aleka ayebsanga la profession ya zui oyo asombi ou bien azui le colonna sa tout ça moi je pense au tolobagi on monsieur ou te le kangana ok prophétie za mutu so la mungi na tongo il y a vraie prophétie en moi au comme sinzambe au sak na yo au dekayo ya mutu futelo palais ya mutu moi qui mbambolo na otambola na ngo wana eza la prophétie kayo il a un tout maman bolongo na distraction wana ba famille nyoso ils a pas problème surtout il y a petit wana prophète wana famille ko maman na ba problème d'âge assisi à monter ya bino na aussi oye osa la prophétie na ndaka bato olobi oyebe mobile tazali mais tant on comprend mobile azali siko osani alobi na zawe sa zonga ba cha tinika cha kadon oye sa mutazo mama zonga te moi si na respect wana lingio asali ba calin ya bolingo asali yekuta usa porter nango kangina miso abenga ba délire ke ya losa ba délire na ye na suka konane so moi si alobi nini moi si mtache une erreur mais moi ça zapi wana alo comprendre ba maman ba papa ba na ndako eloko liboso longo la maman na TikTok parce que moi si na aleki na TikTok
abaluki na sima laksi bato baza libana ba fesse nde sika porte d'entrée ya pervers on a kotaki à comprendre que a problème ça moi ça comme la va faire derrière naie pour attirer mon bazar a besoin mobile yo le bio yeba qui était mais tant ko luka mutuna réseaux sociaux ça les demande donc c'est que yebi déjà y donc asaki déjà na idée ne bandaka ah mais côté na yeba été ça pour na pour attirer nde basi ba tuna wana yo d'après les années bon là so c'est na d'après les années pas ala sanini c'est ala sanini mais ba quitter et il y a wana ala c'est la forme la forme na ko comprendre voilà na mona pe na qui rapidement prophètement le kagabi fimo ya que non ça mais l'église dans la na ba forme on a té tango ba ya comment ça me pas na et siko na tuna kina prière ou bien il y a pervers à salaki bref voilà les potos c'est comme que bolonga ba bloko ba TikTok to opé etc mais ça ça on n'a bien to kuti maman patisa alors on a information sur ya bien pédalé les autres PCP ba ni na société papa bolo bela PCG papa bolo bela pe boy à qui on n'a bien si ba TikTok on a so boké moi blog zo on a parlé bobundi vi na binoti 26 ans mutuma yo bon on a 5 mois boso bosa ba projet na bino oyebi ko soma ndako na mboko ndeza ba acrobatie 40 50 chaba à compte ba nini siko obomi yango na moto ya 5 mois oyo alobi alinga ba congolais te na yo saye omoni makambo ya osala passer moi Ghana na west ya Canada ina bosen ko mona awanga na ka boya o asente mundi mbandi prophète aboya bi ete Canada bi yo penda to elo biso to sala et si on a au dévoilé ma blog là ezayete Canada bitoze la moi ça bota aya loba trop l'église ba quand c'est église obika ba église ba fanatique de comme alléluia 9 mois ko karaté et koki moi ça boti ba benda mwana na test ba benda papa test ba benda maman test nyoso yaye et ça li comment passer là ba to ba otala biso ba ibina Canada yali oui, chaque support, ne va pas bien en français. Support d'anine, comment on appelle ça? N'enga qui a faute à commerce support à moi. Pension alimentaire. On n'y pas ni. Coco ça, les locaux n'étaient église en des comment? Vite. Oh, parce que oh coutu, aïe déjà à sa père, il y a l'église de l'ingala. Église elle bosse pas payer à terre dans moko. Ils avaient congolais. Il y a ça terre l'église dans mon on est dans terre. Voilà. Pour Bible en bout combat pour la conclure, ma maman bobi mana ba distraction ya prophétie so au moni que ezo simbate nga papa beau père na nga senga so ezo simbate so ibo so na l'air nyoso na ipsa mo pe gervé tika maman na chambre ya na salon so ga yena salon ke yeno na chambre ko bi mal bandate so ga che damazilia parce que lobi bo yoka ba bloko ba papa za ga likamuke ko yesa prophète na bino maman likamuke ko ba prophète na bino voilà l'influence. Donc voilà le message où on a une tinda na mon nature balanda biso na ina remercier puis les réseaux sociaux Papigen puis Ndeko Desho voilà collaboration kitoko président communauté na pesa message dans Ndeko Desho continue musala no nengo papa yango professionnel et professionnalisme yango na zosala donc aussi voilà aussi côté au sangisi au PC et puis na CPN pour na Papigen bango kuti corruption on est légalité pour ba beta kayo na bango donc c'est ça message dans Ozela biso to Ozela c'est ça soutien merci encore na ma maman surtout a bengi biso mingi pour na soutenir biso na makambo balobi ke ba porter biso plainte ba salbo na bano pe ba policier o bazana sima balandaki ba parents na bango surtout balandaki ba bengi pona ko encourager biso mama bino bo vanda bino loko moko ya koto wana ye policier aweya po wasala biso d'abord ngala mboko nazata na kaji nazana ni moko teko so kimi so nini et ça c'est azo banga te mengashi go nazo mikolo nazo pese nini na ndenga za wana website prophète écobiste kende classe papa aux jeunes na landi ba vocabulaire no le ki na télévision lobby et ça n'ga passé sur côté à nini ya on moni confusion ça mi l'église bo aso ba même pe lo te yaga non parce que comme bon na communauté te a kende classe ya monto lobby et puis avant la chance de ko na baso yo basa batanga moi c'est liboso ba yele makasi
Ya Bible. Maman 5 mois. Mayele. Maman 5 mois. Mayele. On dirait beau tout le côté. Maman ouais monsieur Nicole. Mayele. Yende mayele ça. Ya moi l'enfant d'arana basité. Ah qui classe. Classe comme vous avez retard. Yo tout ça là-bas. Ni na yoko. On to battre ba bloquer belé à ma classe na yo aussi ça que aussi aux continuer. Et classe qui est arana retard. Surtout ma métier yo ke na moi ma mobile bobé ngoni. Ya ba soki koma ni na bango ba pasteur koma boulot na bango donc ezo senga kende classe parce que nyoso zoloba ba vocabulaire surtout ça na problème vocabulaire kende tanga la dictionnaire tanga pe bible ngo bien ça la traduction na linga na senga le livre linga la bible na Congo na pesa entre temps zo kende classe atanga la bible linga la et daka epe pour ameka donc NS na bosse na lo mo na baksa na mot de la fin. Toujours un message. On a tourné une vidéo il y a 3 heures du temps à Salaki. Na moni maman na biso Eliane à lobby parce que on va lobby kinga nazo menacer de mort. Mais maman Eliane nazo bosana ke yi azana dossier na tribunal na mobile na ye. O azo linga to benga mobile te par monsieur Martin. Mais au yeki ba menace ya zo sala kuna. Que soit akuteni na ndeko Martin akobwa l'acide ako sala boye ako sala menace ezawan ako beta tamasasi au moins ba menace de mort est-ce que vous rendre compte na makambo ezo ba na télé pour baza na cour oyo azolo ba wana eza ba menace ni eza très dangereux tant ya azolo ba baksa dossier likola dossier mais yo za na dossier oyo kangisi mutu mais comment menacer yo suso bomaye pour l'état na no a condamné été attends l'état va condamner attends au bomaye relaxation na miso batute mais yo déjà papa Martin na minute OK so musalate pour la nini et kobiste mais c'est Bob on a tangi comme on a mais c'est Bob avant ici maman Eliane na bande ko poto ka ba voir batuna se wana bazoloba biso to yebi identifier batu nyoso ba na plateau place bazoloba ba ocha ba commenter to yoki bande ko so basi bazalaki wana ndeko Bob azotinda maman Eliane ayebisa monsieur Martin que soka kutaine na nzela akobwa que l'acide akobeti masasi monsieur Bob azawana azobeta maboko mais alors abosa na te biso pe tout dossier oh il y a bien penza oh il preuve ezali parce que to katika parti wana ya mo pe biso tout ça nango donc monsieur Martin azobima souté parce azobanga monsieur Bob abotele mwasi akomocha na ba menace de mort il y a ba cible il y a minute ezana vidéo sur abosani na repesa bango minute bate kalpango donc c'est un peu ça message on ngana bakisa donc ya ngwana donc ba menace de mort biso tout ça na ba preuve donc yépe basa na ba preuve o bango bazana ngo parce que jusque là monsieur Martin moya bouger ezate pour na ba monsieur Bob a telemi wana avant ici bandeko ya mwasi ya maman Eliane bazolo bake soki monsieur Martin tamboli ba obwa classique. Merci bateau balandi peut bazali bamsu baboto tanga bakomo la on to garder bon anonymat. En tout cas merci Nayo encore une fois merci Nabino balandi à Télé 24 à travers le monde bomoni papa allait à Sali mise au point là téléphone ya moi c'est Koufi na ito kata poto sur ça téléphone à moi si il était le problème il y a maman Eliane dans le problème azongi pas mon papa ekobiste kasi téléphone baby pour la yote so melanga téléphone le téléphone n'a pas mon somme la moi aussi. Voilà. Alors voilà donc yangola tokomi na suka merci na bino merci na batnyos balandi merci na Gervais Bilili maman Patricia mère Booster merci na président communauté merci na batnyos la mokili bon continuer ko soutenir papa Alain yara na poto pour ça la moto babete na bundate na fingate asa comme ça na ngala sukiwana à la prochaine.